On a pena monde tout monde Bakachou tu comme Veroko puis pour l'instant biso tout ozana qu'est-ce que c'est eh Bakachou qui songi makasi boy te na linga comme ça me fait ya choisi ko ba comme ça ya choisi Makila ba champion Makila ba champion na pose question na matanga nyonso o to bando sa na poto banda yo ya na poto na matanga nyonso o yo kenda na poto awa tango kotaka na salle ya mutakufeli eloko liboso ni no monaka photo eloko liboso bachaka photo ya mutakufi bachango wana po batulia baoya bazomona photo pezo sana to representer lokola nzoto ya mutu e pesa pe batumawa balela tango baomona na photo d'accord siko mutakufeli azaka wapi na position nini Mutakufeli fafanda mutakufeli atelemaka te mutakufeli alobaka te mutakufeli asaka pe communication te il faut presa mutu sikoyo matanga oyo chomona mutakufeli mama omonaki yango ba extrait ya video omonaki yango na position nini en tout cas lokuta mabe natalaki nini wana te yo makambo ezalaki nango samedi mais natalaki nde na les news du jour oyo bandako mposa communiquer ya sala en tout cas mpona nga namonaki ke ezalaki na ye azalaki mieux placé te ya koya kopesa bato ya merci mais omonaki mpe na balive azomata ou omonaki ye na balive te en tout cas komata nde namoni te mais ya communication wana bandaki kopesa wana communiquer merci siko il faut na minute bo comprendre ke bato ya mayele baza nano na qu'est-ce que c'est moto andimaka nano likambo ntango nano amoni te biso towa ba Saint Thomas Mama Congo ye saka mafeo Makila ba champion ça ya choisi a bloqué babo non même ça choisi faire a bloquer tout le monde ouais ça kosaka même pas saka ina esprit na ye ezalaka te mutazo ede batu bongo siko mkolika mbapasi ya solo ekoya moi mobala batu mbongo nezaka po abando bwaka ngote eza mbongo ne paza makamne azo ede batu vome kutumbongo atina hata na Goma yes a bloqué babo comme ekoma te ma zéro ah ma véro parce que mutoko koma ndeni yo tama na yo na makamba frappé comment beaucoup osaka na mama penzo azaka moko na mokili biso tozolela ba mama bino bosaka na ba mama comment konta mama no Makila ba champion oyebi ke Ken Piana za éprouvé est-ce que bomoni Ken na olobela mata na bimission na ba live na yebi ta Ken akufeli nanyo akufeli koko na ye place opena koli na gitambo c'est là Bakachou bolo ba pe na Makila ma champion bo solane pe bien ko jusque là pe publication ya mbongo otomoni ba biso ki ya choisi a pesi tomoni pété tomoni capture te tangu Janifa ya kufa choisi matata pesa 10 000 balakisa biso 10 000 ba expliquer biso ke 1000 ewe longwe mutu boy oh comédien boy akataki 800 baliaki pa ya mambo baliaki mwa biloko monde bakutanaki essaye bango facture 800 toyoka masolo wana tu mutu pa memaki mbongo akataki mwa de la part et puis mbongo pe mama Congo bosani mbongo ya yaya na ngape yaya pe apesa 4000 apesi pe 4000 yaya pe 4000 tomoni kaka ba merci tomoni ba capture te tomoni ba capture sango te donc moko to ba fi wana baza batamakiona za bato yo abwaki kaka kombo asengi merci d'avance po eya après on sait jamais toyebi te e kaka nde topesa nde tozolekisa communication pour jusque là to wana ba preuve te ya ba somme wana mais en tout cas il y a Janifa famille penze loba montant oyo ezwa ta choisi za motema malamu edaka batu ya soli mais kasi batu misusu tomoni ba capture te ya wana tomoni nanu te ya choisi tomoni te Makila ba champion biso to ba communicateur to koloba kali kambo na oye bisena mbongo ngo kutu akala kala soko kitika yesa a bloquer bango te soki paza na capture nenga pesa ki akoko peso po oyeli Bakachou memela ngango lobaka ke omona otinela mutu ta protinela ngango na kinchweki po fi wana kosa biso makambo ebele ona lati bracelet à 5000 mais ekemo piété te donc est-ce que 500 Karina ngo capture ezali na monika message na boki tisanga mutu po mutu soka ekosakana na mama oyo abota ye na mokili pona kaka mbongo za na ba facture za na makambo c'est que
Na yebite vraiment tout kibo moto. Makila va champion. Est-ce que yoka ike Karine a 500? Wana na yoki pe mena monite papa. Biso nyoso to body te. Yango 500 ya Karine wapi capture. Karine na lokuta pensa. Makambo senga mtema pasi ngapi na mama. Ngai zo sala nga motema moto monte nyoso ji. Ya bo kitanga bana baso ba mitema bien poni boko koma na. Nga motema moto a JR nyoso ekezongi. Comment ko sa mama na makamba boy mamo aboti oseke na. Tukana biso nyoso tseto za mutakosa mi makasi ya madame Pindi Somo. Pindi ata maya melako. Pona biso nyoso toza mutaza émotionné zaka ye. Yemo te bongo ngai pesi nazana emotion mo. Mais yo ba caution na nini ma vero zaki na soirée na o samedi le kitoko, Nazaki Dima c'est pas chouchou moi na star. Alors bi soirée le kaki kitoko makasi bakota kitongo. Madame Pini na émotion. Ma bête est 12 maman Congo. Diki na sogi on fait des faux pères. Gloria eko finga masiko na makambo ndenge ni wa yaki kana maya pamba Madame Pini alati noir asali kanyoti. Na tombe de fana sali ba kanyoti ba batie mbongo mo monso. Adima kwa kala yana ya kufela mama wala tango. Makwakala kutu mutu na yo. Matakata na live na ngai te. Obi Madame Pini wa mutaba sentiment. Makwakala pena bo banda depuis des années. Otita pe ba 25 kilos. Ata kanyoti makwakala ofande la te Madame Pini. Fona tia songi pa makwakala. Olito swana. So boko musaka na ba mama sike mokile bebi nango. Mama ngai azoya ko aselenga awa na kongola mbongo nazo saba live na otika kutu bana na ngai. Moko mono bongsika bana mbango lukyo sasa makamba poko takaka osele ba condation sérieux que oui mama kufi batwe ba ocha ba mbongo. Mais akeko critiquer ngakeko ko humilier moi mitema mabe na yo Madame Pindi na bakashuta zo sane ba blague Madame Pindi Ramsès homme de 48 heures auti kolia makila mais tala basika bolinga bo mema azo luka yo eloko ngona linga kina loba makambi ya papa Ramel mawa te bozela eloko wana ngina na yoka kilokola bakale loba wana ngina loba nande mama virwa mataki nande mama virwa kuma kutuna na kanga kimiko bande ko nanga nzambe nanga lola zomuna nga kutunde na zabo na za kutusubula makambo yo bakale ya lobi ngai pona nga na yebeka ke wi alobe na nga amata asenga era pardon na ndenge afinga era na ndenge afinga bapara po alobe ki babi omonde tozabwe tozomona batu mingi awa baolobana na bango mona oyo azaki conflit na oyo omona basaya nini babongisi na bango ata bando solwa na bango te omona baosolwa na bango nga kutu na bande ko dute nga alobi omona matikuna nga na matikuna mona le msuzo mona bakomi ko silikela nga alobi te mata tellement nga na za problème na era te na za problème na bakalite ndene yaki na mati era kuta boya ki na ye bakali alobi te tika ye po live yana bakali aza na ngoti sikweza ye na kata nini alobi tika ye toyoka ye eloko nini alinga loba era boya ki era alobi non soki ya matinga na okita nga na vandi kimia mutu abondele kutu era ndenga alobi ke bi mutu azo ya kosengo pardon vanda eza bakali na ndenge amataki asengi pardon na ndenge bezu wana oyo yaki ko bimawa ya makambo ke wio balinga na balinga ezaka na ndeti nga raisa na yeba ke ngona ndenge ya actualité kaka ke eleka na ngona ndenge actualité po asengi pardon eleka bongo na raisa ko tunye na privé Sarah Zela pona bungu saidete Zela pona bungu saidete donc na ina lobby boy na simbi Nzela tala kuna nikamnenge na loba wallahi mais Raisa yo zomi tuna ke au moins na kiona actualité yango na tuna ki na privé ayaki na actualité te ba se servir na yo ba utiliser yo po ba atteindre ba utiliser ngate ba ma utiliser ne bango moko muta utiliser ngazate kayo muto yele biso na live ya lobi asenga pardon ngana yaki na tuni na privé ngabi yo makamuni yo zo loba kaka na koluka portrait mo ko bongisa na muntu mbala moko okende kokoma na makambo ya mubali okoma na makambo libala ke wio
alinga yo est-ce que c'est solo aisaki obongo longola elamba ya mwindu olataki na fularu ozongi na bacouleur kaka dikina na bibilamba bonga mtu nalataka na besalaka na mwindu yo mwindu olataki mpo na matanga elongwe nani yanadia omoni babiloko ya ngandi na zabo nalataka noir bato nyonso bayebi nga nalataka noir eza mpo na matanga te nga fete fulako otaki na mutu ezali mpo na matanga te elamba na ngai ya noir nalati na ngai nayebi kolingaka noir madame Pindi nayebi kolataka mingi noir ndeti nga me naotuna fulako otiaki na mutu ezalaki kaka style fulare na ngai natekaka ngo bato nyonso bayebi mama diki naza wana yebi ezalaka bacouleur ebele ezalaka ya noir te nga mopele ya mona bima na ngai nango so ndeti kebi na kati suki te natia yango eza bafulare te kebi nalati yango mpo na matanga eza bafulare na tekaka ngo ntango naolata yango naosala yango mpe publicité mbamo bato baobenga mpe madame Pindi mutema madame Pindi fakofandela dokutu ya makwakala wana mutu na yo wana etali nango nga te parce que bolamu nde moto ebomisisaka biso oyo nasali nzambe likolo amoni nasalaki yango na motema na nga mobimba nazalaki na susi ndenge ntango ayaki liboso alobi kebi moto nyonso akonsidere kebi mama akufi mais oyo nyonso ekobima na nsima ebimi nango eza problème te nazalaki kosunga te na ndenge ya motema mabe ngai oyo kaka nga aye wana alobi ke wi makambo era na ye na mati asengi era pardon babongisi na era bachansi mpe banda kaka asenga mpe era pardon ntina lelo mpe batikala mpe kolobana te ntina lelo mpe batikala bango mpe kosolola te babengana te na telefone ayaki asengi limero ya era mpa na nga nga binazala nango te akeya komeli nani oyo Chantal arépondre te ayebengi nga bisengelanga limero pa Chantal na kei nayebisi Chantal abi nayebi te era soka olinga Chantal aka tuni era ke wi grâce aza na posa ya limero na ye era asali nini alobi oke pese mais banda azwa limero ya era ye moko kutu moto atindeli limero ya era ayebi ndenge asevi limero ya era ata olobake limero ane esala te nga nazonga Chantal nga bibola limero yako grâce yo pesi ye ndenge ni non Raissa grâce à Benga Era plus de 2 fois Era yamba été akomela même tina ba TikTok Era répondra été oui nayebi wana yesu kwa abimisa ngo ke wi numéro na ye ezosala te Chantal kuta zwi numéro ya Era kaka ndenge ezalaki wana atindenga bango nde natindeli yango ka nde natindeli yango ngata on a enregistré numéro na moni ke wi eza na photo bo natiki nanga pe na landeli lisusu te ozomona metanga zo akweli matanga mwana mobala batu Era azosala bemission azopesaki bamecondoléance moto nyonso azomona biso nyonso tozoyoka ezalaki teke na ndenge ya bolingo soki ke wi nde bato baoloba ke wi grâce autilize nga problème eza te na ndimi salte wana parce que nasololaki nde nazoki ta na ye ya kosolola na ye na telefone azosenga nga lokola baservice nayebaki teke baservice wana ekoki kokóma ndenge ekomi boye nayebaki te me mbala nsima grâce soka elinga bétise na olinga kuta pusa pembe nanga pondanga na zabo soki ezalaki mpona bambongo ya bato te oyo bapesi mbede na blokaki ye soki ezalaki mpona mbongo ya publicité to asali te na ozela zongisa mbede na blokaki ye me na kobloke ye boye te tia kozongisa bambongo wana soki azongisa bambongo wana nde nga na bloke mpona fandi kimia parce que ndeti bafani na nga balobi yango bien mbongo wana oyo azwaki il faut azongisa soki bapesi ye bambongo wana eza mpona nga nde bapesi ye bambongo wana sikoyo ndenge yenda nazongisi bambongo wana te nga moye na bloke eza te oyebi ke po oyebisa baabone na oyo bapesa ye mbongo oyebi ke systeme ya PayPal bato bakokosala mpe déclaration bango basali deya badéclaration na bango kuna bapesi nga kaka lokola nini balobi ke wi soki bazongiseli bango te ngai nabimisa bapreuve nyonso wana nasala nini natia na réseau so mpo azongisa mbongo misusu bapesaki ye bambongo wana baza bata France mwa mingi na majorité baza bata France misusu baza bata Allemagne misusu baza bata États-Unis ozomona donc bato baza bamboka différent misusu mpe baza bato mpe ya Londres awa oyo bapesaki ye mibale nde bazalaki bato ya Suisse naza na bapreuve nyonso na telefone na nga fo aluka apesa mbongo wana soki apesi bambongo ya bato wana te oyo nyonso bakosala ye nge etalinga te mpe communauté congolaise ekomona nga mabe mpo nga nasalaki yango na motima moko ya mosa aza wana kande maadiki na uti oloba akufelaki nani mama nga nasolola na maamado nayebi maamado me natikali kosala yango te ke navanda boye nasala codation
pe yango eloko oyo ete ya biso foto yokelaka balibone nanga bande kobetelanga sete banda kala raisa bima na mwana moso azaka muta buzoba tika e buzoba na ye basalaka na marina ba mbale bayebani yo za na yo mwasi ya libala bima na babiloko na yo kakite lelo résultat yango na zui mais ekufelite tindi na olo bamakambo na passe na mutema grâce à rozwa ye. Merci Raissa. Tozwa Miss Vesh. Fungola micro na. Bakali tourna ngai. Ah d'accord, ça comme disponible. Le tribunal bazo comme bombarder ou tu bombarder nini. OK, vas-y tribunal. Tema dikina na banda ko lamba na banda bongsa cuisine. Na sisi déjà. OK, vas-y. En tout cas, bonjour Soubandeko. Bakali, nga lo na beta sete. Nga eloko nazo kamwa mingi. Makambo fwe sila na kati ya communauté Bakali. Makambo batu bakoma komi mona lokola okomi star. Ndeti nga boye mukolo nazwaki décision. Nagenda komataka na ba live na YouTube. Na fungola panel, na salaka ba live batu bayaka ko intervenir. Eliko lobate ke nde na salaka bongo na yebani ponga na star te. Naza pe vedette te. Na yebani na moi 100 personnes, moi 50 personnes, moi 10 personnes. Ezate ke lelo so na zui problème nanga. Na ya ko exposer lango batu na kati ya réseaux sociaux. Na ya ke bomoni ngai tribunal nana ba problème na oti ko kufela ndeko na kufeli cousine mama nanga kufi Bakali eloko obiso bato to leka na réseaux sociaux il faut to tchala mutu to yeba vie privée do tika la vie privée il faut ko yeba ko ça la différence ya vie privée na yo na makamba réseaux sociaux oyo ezana mutu moko te azana droit ya ko tikela bato ba responsabilité na yo makambo grâce mbizo osala nga mona zomituna azoyoka soni te usoti mwana mwasi oyo na yebaka te moko ozofanda bo ozo comprendre no mutu te Bakali na logique des choses nazo comprendre te Bakali et puis bino bato bozoloba ke ba camarade na yeba tiki ye est-ce que neto mati na panel boy toza ba camarade te toza ba connaissance eza na bato neti ba mama Kongo ba Saratola ba Dikina TV eza ba bato to yebi déjà il y a longtemps eza des moins considération moko eza na kati matanga bayaka ko obliger mutu te boselanga cotisation comme loba lokola ke omoni ndekuta eza wane nazwi nanga mbonga malonga te yo kutuka mutu na bata réseaux sociaux yo ka mutu pesi nga 500 € depuis quand bata réseaux sociaux soki ba collègue na réseaux sociaux bakomi ko kundelo mama na Bakali est-ce que ça a sens soki ezalaki ye moko grâce mbisi soki akufaki ekozala quand même logique bata réseaux sociaux base mobiliser saratola atie mwa ndambu Madikina atie mwa ndambu mama Kongo atie mwa moke toyebi ke oyo aza muta réseaux sociaux grâce mbisi akufi grâce mbisi bato bakunda mama na ebandi ndenge nini en tout cas ya ona ngana loba Bakali en tout cas il faut toyeba ko ça la différence à vie privée matanga mama na grâce mbisi eza vie privée etali bato mokilité etali bisote baye choisi matata wana nde bazopesa bambongo na bango eza bambongo na mo bayebi ndeni bazwilaka en tout cas etali bato te nga à mon avis nga lo na ngana lo bango wana eza vie privée Bakali nakangi na micro. Merci beaucoup Miss Vesh toyo kayo. Maman tozo kayo. Bonjour la famille. Oui, bonjour. Bakali, kali na loba boye. Omoni. Hold on. Excusez-moi, pardon. Merci. Thank you. Sorry. Bakali, na loba boye. Bino na ndenge ya stolo na ndenge ya mokili boye. Bozo comprendre te que grâce à ça on dirait à la dépression, on dirait à kindoki, on dirait à eloko moko boye. Parce que au vanda, au kosaka ki maman no akufi. Bato basalelo ba cotisation. Soki vraiment ki ba yokana ki na ba Karine. C'est que saka nde na Karine.
parce que grâce pour ça na yeza ke ba kotizele mbongo asomba Range Rover. C'est que grâce à sakani de na Karine, à sakani na batu mususu, à sakani na Karine, et puis mais asomba Range Rover on a permis nini? Azana malédiction pour na kokosa ke mama na yo akufi. Et biso tozali kokola, tozaki même na eba lisusu même na école catholique. Mwana moko ayi kokosa ke no koko ne akufi. Po akimaki classe. Le lendemain nango aye classe akosa ki ke lobi na yakite tozali na matanga koko na nga akufaki. École ba vérifier ezali lokuta même ba parents ba yeba ikakende classe ma koma na classe ta kende ne ko tambola. Obi ke mwana na ba benga na ye na classe. Pona kokosa kaka ki koko akufi. Mais muto aye na réseaux sociaux akosi ki mama na ye o Melissa elibeli ata za muto aliboma akufi. Bino bo mona muto ana normal. Mais maman kufite, maman zobela mais akufite. C'est que grâce à un problème susu et puis aza isu na maboko ne ana mwana ya mwasi lokola ye moko. Bozo mona ngote ke lelo ata lelo te lobite mais plus tard grâce il faut senga pardon. Au plus tard ko lela. Et puis à dans l'église azo le kapé azo pe sa témoignage. Église on a il faut ba benga na ye. Ou bien ba vandisa e ba prier ye na mwana. Po makambo akosi mokili mobimba. Batu bayokele mazo bimisa na miyoyo. Mais grâce à tika liso asani. Asala nini? Po boye baki azo kosa talande marilo abanayi ko tuna ye. Ozana batu kombio, ozana batu ni ko senga pardon. Atangika Karine na Hervé. Abosani ke Hervé ona ya zotanga aza ya na e oye mtabimisa ina atia na makambo a pousser ke osa makambo ya internet. Aza camarade ya leki ya feri. Abosani yango. Bozo muna te mwana na za na problème. Fi wana za na problème. Moi si wana maman na za na problème. Aza un problème grâce il faut akender ko prier il faut abstenga pe mokimomba pardon so ki aleki na télévision sengi pardon batu ba rolimbi sai. Merci beaucoup Natiki Bino. Maman Congo bonjour je t'aime. Beaucoup bonjour. Merci beaucoup Miss Vesh. Bonjour. Bonjour. On peut permettre de faire un musale ingo koka na clôturer kana kitananga. Dieu veut la famille, en début de tout ce qui a été dit, Dikina, 5 minutes car. En début de tout ce qui a été dit ici, moi, Mama Congo personnellement, Mama Koufa ou Akoufate et Zanzela Batounios. Je tenais seulement à vous dire, quand vous nous regardez dans les réseaux sociaux, tout ce que vous voyez, ne pensez pas que c'est vrai. Il y a des gens qui ont une vie virtuelle. Et puis, il y a des gens qui ont une vie réelle. Oh, bino bokuta na bango, okotambo na scène de no kuti bakali, azwaka tram lokola yo, azwaka pe taxi each nini Uber net yo, okokuta nepe na Carrefour, aza estrate tozandenge moko. Différence ezaka ke au mona kaye na ba réseaux sociaux parce que asala ka ba émission. Et loko moko collègue na biso yolo concept à lobby, à décrire bino. À lobby côté moko bien. Vous nous voyez tous des collègues, mais sauf que na réseaux sociaux, mutuna mutaebelo kwa yo sa na réseaux sociaux. Batumsu baya kindumba na réseaux sociaux. Au comparé te que na mutu ayambi mutu na émission, ou a fandisi émission na ye, a posé ba question, ju ba réponse, au bino bo comprendre. Batumsu baya po asa la combo et sa facilité, que na tele na boulevard te, na profiter na canal oyo, pour vieux oyo tchangaka, vieux oyo tchangaka, musicien oyo tchangaka. Bato baza na but oboko ki zo pe ba exemple ya réussite na bango vis-à-vis ya musala bazo sala baza na réseaux sociaux. Ngai problème ou pas problème na la tola na lobaka nga na tala toujours mutu na moi qualité o ekoki ko tirer lango leçon to mona ndenga ya na ndenge azo ko avancer dans l'avenir. Bon mona rappel diki na mamba salaka ba biso to ebisa bino ke biso vivana ndenga poto. Na poto le plus important eza musala moi embauche na yo moi quelque chose na yo bande comme sous basala pite pour l'instant baza na ba studio na ba studio na bango soki na banini bayambaka bato peut-être pour moi nanu ba bilo comme sous fandite ya kofandisa musala ya mundele na musala na bango ya media soki ya media ezo futa
ke bazofutela ngo pe ba impôt tant mieux eza nzela na bango soki admettons lelo ba façon o ba grâce wana ba otambola eza bino bato mosusu ya communauté mutu bo pousser bango bongo parce que ba matala na o bango basalaka mode ya vie o bino bo pesa bango o bino bo kumisa bango et comme ko pousser bango ils sont capables maintenant de tout même ya kokota bisika o esengeli kokota te po ba prouver bino ke to zakapenda na vie ya boye to sala kapenza boye. C'est ça qui se passe dans les réseaux sociaux. Et sachez que dans les réseaux sociaux, il y a des meurtrières, je vous dis. Mais bino bon mon até. Non, après c'est un exemple moi pas ivoirien. Oui, bien que loi ya ivoirien échange vis-à-vis ya média. Et comme très difficile pour la bango pour comment ko kanga bango. Miko eleki bakanga ki apuchu po ya ki ko sala azaki ko exposer mbongo. Azotanga mbongo na réseaux sociaux boye babi que non eza ko influencer batu na ndenga mabe. Batia na boloko. Batinde la lolo beauté batu bakendo sala e mabe kaka bato bazalaki na réseaux sociaux na ye bakote la e ekiri bakendo sala mabe esika teka ba produit na ye bomona ndenge leka lelo o basala bazana bango na barando na bango un coup balobani un coup nini biso pe na réseaux sociaux na biso bo se rendre compte que on a des gens qui font ça mais bino sika makambe utaka bomona kate bomona kaka flèche retour. Beba flèche aller na bateau baza bien organisé que finga mama mutubwe finga mwana mutubwe kendela mutubwe sala mutubwe bomona kate bilo bomona kake mutu malamu seul contre tous te ba pio bazé belé mais biso siko comme tolandaka ba pio wana te tolandaka sika flèche uchi de sika bino bomona raté donc soki lelo mama na kufite et que mwana mwaso azoluka mbongo po asomba soki Range Rover ako denda ou asomba soki nini sachez que zabino bato bokumisaka bango o bokomisa bango ba numéro 1 vous participez à kokomisa bango na niveau wana pono na mona mutakufela mama azaka bongo te et bo comparaka biso te ke yekutu bazako lobana te atie mbongo sachez que bato bele makomba salaka eza calculé mutu asala ke loko hasard azate bato msu basala likambo pona suka bobimisa bango bana malamu me bango to baza ba vrai démo et sachez que na banda kwa ba démo bible ezali démo yebi bible koleka même na yo mtokenda église tous les dimanches bato baka kaka ngai nzambe te komba nzambe koma na récitation na munoko kwa bato et botiaka biso na ba liste wana te ke bozaozela bato msusu batia ba 300 ba 400 euros soki ba 1000 euros biso toza na famille tobanda kwa ko se exposer te na makambo ba réseaux sociaux makambo musu to sala na famille na biso te bozozela biso to ko sala ngona réseaux sociaux to ko la sabino ke biso mto na mbongo comme si to zanga ba problème na famille na biso netinga na mbongo opesa grâce te azana ba vie na ye azana ba sœur na ye ngana famille na ngai na mutu moko ata na besoin ya $20 na part na nga ata babi matange kiparate na kopesa kuna te no ta la priorité na ngai za wapi $20 wana o ya kokine kozwango na bato ebele bapesa esika mawezali esika mawezate muto aza capable ngaku tunazala ba meilleur ami akufela mama mais nazanga mbongo opesa ye na koka kutrokeka kola seta présence te mais na ebinde na se rattrapa mais muto azo juger baninga na ebandeli sa ayeba poche baninga yo moko kufeli oza na mbongo te mais pourquoi ozozela ka baninga obi problème baninga te mozolinga okonte oya pesinga te mais yo moko oza nango te mozolinga biso toza nango pourquoi bandeko bo jijaka biso te botala nde ba analyse otoyelaka bino na musala otoportela bino ba obomona biso mitema mabe bozo oblige bwaka okota ba live na biso te bwaka okota na obolandaka ba analyse na biso mutu aza concurrent mutu aza ate kande na ebisa bino na niveau ya libanda mutu kaka moko azwa invitation oyo azwa kombo ya RDC akenda komema ko représentant quelque part kombo ne Jemima en tout cas soki deuxième azali tokoyeba mukolo mususu pour l'instant nga na ebi kaka Jemima na ba comédien seul mouton nga na ebi ke ba invita bango na Côte d'Ivoire bazwa moi passage na ma famille na mona Papa Lombe na Bellevue c'est tout le reste na yebi na nga te à part ba musicien na biso donc biso tunde tozana na kati mboka wana mutu aleki moninga azate tozo cholana toza musana biso kaka pona bato ba apprécier ka biso point bas donc soki bino bongo mona ke intel aleki intel
aleki nanu bino moko mutu bozoloba po biso na vie na biso ndeti nga na vie na nga concurrente na nga liboso eza nga moko défi ya vie na nga eyate ko naleka Sara naleka Dikina naleka Raisa nayebi ba vie na bango te na okendo leka naluka naleka bango mpo nakende wapi nga nayebi nga soki hier nazwaki 1 euro nolinga lelo 1 euro ngo ebotama 2 euro naza concurrente ya vie na nga ya nga moko parce que ndenge na oconduire vie na nga na yebi mais ndenge muninga azo conduire vie na ye na yebi te na yebi ndenge Sara multiplier kambongo nete na yebi ndenge Dikina multiplier kambongo nete na kendo concurrencer bango pona beta mutu na mir ou pona ke simba kisi ou pona ke luka ba mami wata te mais nga na yebi ke leo nazoki musala moko no efutanga 1600 lobi musala moko ebindi babi 1800 na ke ko postuler lobi natali avantage aboye du jour au jour nazo ko se améliorer nga moko donc concurrente nanga ezanga donc nyonso bomona na réseaux sociaux yekuna lataka boye yekuna pusaka boye yekuna ndako eza boye naza na kati kuna te ngai talanga kaka na bilamba na ngai ya mwindu ndenge naka kosala ba analyse osepeli ozui osepeli to tiki na monde à concurrence botianga te parce que naza concurrente yanga moko. Merci, à bientôt. Merci Mama Congo, merci beaucoup.